déjà à 8h, 9h, ah déjà ça qui plein. Vous comprenez? Ça montre que jour en haut déjà dans la monnaie ingabi les lois à mabé mais fallait fois se confirmer. OK. To côté biso de sel musa na biso. To silisi ba 13h. OK. Là on a zo bima on a ebisio 12h déjà. Stade des aki à retourner na soko bando yemba na kati stade. OK. C'est Léo. Oyebela. Stade de tout. On a 12h. Moi déjà 12h. Ndenge mo pe ko ngawo yoka ke mutu musuta mususu amoni fali bo akokange na bilamba emoso bo akoya kufi o ba ke fali abomi non ça pas émotion ndenge mutu na mutu akuta na circonstance donc na ndenge ya réalité même surtout que na ndenge ya droitier fali abomi ba et ça circonstance ya concert nde sali bongo oso lobi ke fali abomi ndeni abeti masasi achubi mbeli arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez capter cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Africa Elengi Télévision, la magie de l'info. Je suis la votre présentatrice Gloria Bongonda, autrement appelée la donna de la presse, et pourquoi pas numéro 9 à YouTube. Gloria Bongonda est la rabino toujours derrière l'actualité. Donc si vous êtes passé comme par hasard, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Africa Elengi Télévision, la magie de l'info. Merci à notre équipe technique. Derrière moi toujours mon caméraman Richard Tessa, l'œil magique, pourquoi pas à lui-même archevêque Lokamba, l'homme qui a sa faveur, je suis devant vos postes téléviseurs. Gloria Bongonda est la rabino toujours d'actualité. Gloria Bongonda informe rabino toujours à temps réel. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec mon invité. Otoroye Barobé, tabino mo bébé ke bozo mona place nini Gloria Bongonda za.
Gloria Bongo na précisément azali na kati ya stade de martyr côté makambo salamaki côté événement munene outé ko salama le 29 octobre on ndeko na biso Fally Ipupa a livré qui concerne et olele beti ba mambe belé ba rimer ba mambe belé et zo circuler sur les réseaux sociaux. Gloria Bongo na lelo abaki lelo akoyela bino vraiment koyeba ko solo la par rapport à actualité oyo et zo circuler pour na stade de martyr yango yo nazanga moko te lelo nazana invité na ngai oyo aza yaya na musala oyo aza journaliste d'investigation azali journaliste oyo apresentaka ba magazine oyo batu mingi balandaka na bandako na bango na kombo ya BG Manda l'un des généraux ya Lingala Facile lelo aza ko sala pe carrière na ye. C'est avec lui on va essayer de parler parce que ye azalara awa na kati ya stade de martyr place Beveneme ya ko batu bakufaki 11 10 9 6 effectivement ezoye banate torobeta lisolo ya concert ya Fally Ipupa. C'est avec lui que Torozane une émission. C'est déjà si mon caméraman il est déjà d'accord avec moi. À Rosolanga BG Manda qui avec lui on va parler, on va essayer de parler surtout makambo et la kibiso parce que toza musika tena place bato baloba ki étouffement o bato bakufa ki o boy. Torobeta lisolo déjà na ye. Bonjour BG Manda. Bonjour Gloria Bongonda. Ça va? Joli qui te roi moyen. Kando moninga ibu. Ya solo danger. Non le baku tout danger. Bonne santé, bonne activité. Tozo bunda na ngula nzambe donc tozali quoi. OK. BG Manda toza un événement où tu ko le 29 octobre na place au toza surtout porte bato ba welela ki yango. Danger. Événement Fally Ipupa. Au traitant ondeni par rapport ya ba événement belé les clubs sur na kati ya Congo tout monde ba. Mais en tout cas na ko ebisa yo. Nga leka na ba émission na ebisa ba tout ke événement wenge donc concert ya wenge d'ensemble les événements oh ngai na lekango na loba na biki concert ya wenge jibe na wenge ne basanga les événements mais ya Fally les événements ça parce que ça pour la première fois abeta na stade de martyr. OK vous comprenez je crois que les lots comme à loba nanga ezui sens pe na loba ki na ozana concert à Fally ba o ba monanga ba monainga. C'est-à-dire que Fally, en réalité, stade il fallait retourner, on pas retourner au Kileyebi. Pour nous, il fallait retourner stade. Coup de chapeau. Par rapport à la première fois, il faut la féliciter. OK. Pour exemple, Lobana Lobara, Fally, au moins, il fallait un patrimoine. OK. Et ça pour le loter, pour un concert, ça Fally, et ça ferré, ça patrimoine, c'est un protéger. OK. Ça artiste au bisoto ya na loyengete que tant au moni na problème. Au Lukako akileye pour que akangama et c'est on ezani le contrat bango na minute oyo net Fally et Laura Laxi ça montre que lelo brassard à musique à Jiang oh BG Manda oh nazolo bana nazolo baté pour nous critiquer bateau mais nazolo bana non nazolo bana eza réalité à musique c'est-à-dire que par rapport à la génération. Pour Wenge, tu comparer Fally na Wengeti. C'est-à-dire, par rapport à la génération, Fally déjà joué brassard. Tous il a héritier. Abo to la paix, azo paix brassard. Faire des temps à Roya, à Simbi brassard, pour sentir ce que bazo kumbe la musique. Il y a Congo na minute les Arabango. Donc si je vois bien, Fally déjà continue l'histoire. A confirmé déjà. Azan et le reçoit au prouvé théâtre na Congo. Vous comprenez? C'est-à-dire, les Arabes et ceux qui sont musiciens. À sa bêtise, on a prouvé que oui, il est capable. Na minute on n'a pas dans langage na comment on le baké. Fally Aza, l'artiste le plus populaire. Na kata République démocratique du Congo. Voilà. OK. Yo zala qui a jour à concert ya Fally pour pas yebisa bisona nous battu vraiment ba banda ko kota erning parce que yo salara a na kata stade de martyr to za déjà jour wana na ndenge biso za na bureau awa. Il fallait ko kota tongo. Ko kota tongo pour na ko éviter na porte kuniza la mama discussion de donc toyaki a tongo ngai déjà 8h nazalaki a 8h déjà batu bazaki plein libanda. Babi batu balala ki awa il paraît non il y a liboso batu bazaki belena batu ozaki bazoya osala misala donc ba technicien fallait ko kota po ezaki ke ba oyela bango ba macaron ba nini donc il fallait ça batu bazaki déjà belé bazozela héros exact pour la ouverture ya stade 10h bat bando kota. OK. Déjà ba 8h 9h ah déjà ça qui plein. Vous comprenez? Ça montre que jour en haut déjà ngana mona ngabi lelo za mabe mais Fally fois c'est confirmé. OK. To koti biso to sali musa na biso. To silisi ba 13h. OK. Tant on a zo bima on a ebisio 12h déjà.
stade ezaki ya kotonda siko bando yemba na kati ya stade. OK. C'est Léo. Bando yemelini. Yebela stade tondi. C'est Léo. C'est Léo. Oyebela. Stade tondi. On a 12 heures. Pa. Ouais, déjà 12 heures. 12 heures. On a biso to lingo 6 musala donc poto 6 qui 13 heures. Ndeto obi. Bongo tozomona ba vidéo ezo circuler na réseaux sociaux bazo la ba place ba mpiaka. Non, bon. Il faut comprendre que eza non, eza normal. Il faut comprendre que guerre eza lelo. Eza ndenge ezaki ya jibe na wera. OK. Lelo batu nyonso tuté ba kolinga ke bala kisake stade ma ya fallait tondaki. On se comprendre. Donc il faut bala kisake place nini faiblesse ezaki mais ngana koloba na niveau ya plein balongo l'équivoque wana. OK. Comprendre? Fali il peut pas à confirmer qu'il est un grand artiste, pas seulement en Congo, mais en Afrique. Comprendre? Donc, on a un aigle de la musique africaine. Aigle de la musique africaine. Voilà. Et bon, côté à stade de l'Obessa qui pleure, bon, tous on a un côté à spectacle. Pour 13 heures. OK. 13 heures, tant que bima awa. Public, ils ont une porte. N'a pas besoin qu'ils aient des gangamos dans le téléphone, dans le zanango. OK. Pour bima na 13 heures awa. Nathalie Foul et Bimse nga chair de poule. Ngabi na yebisu kutu bangabi boze belé bobo okota kuna déjà plein. On moni place au télémia. Ah ezaki pona okota kuna. Moi on matezate pour plein ezaki na kati. OK. Sécurité ya Likondi. Bazaki ya wat. Akas. Na ba mettre bamsu bazaki ba surveiller na ba. Et comment tu as trouvé surtout la sécurité par rapport à concert parce que batumingi pe bazolinga ba chamwa nini mbele côté ya mambwetali sécurité. Omoni sécurité na. Omoni batu bazo comparer sécurité ya Wenge d'ensemble non a Fali. On comprend. Même à la Fali à satanagité na public okoya. OK. Selon sécurité ne ba prévoyait qui ezaki na ndenge na bango estimation. C'est limité qui quand même. C'est-à-dire estimer que public okoya autant ya boye. Mais bandima qui te que cause à un niveau de débordement. Vous comprenez? Donc biso nyonso tokolo ba na bato ba organiser ke loko ba sous-estimer qui peut fali. OK. Ya ko ba ke tam susu ba ba koza la benade ko comprendre. Voilà. Na fali na ba organisateur na bato nyonso bazaki surpris ya komona public oyo bayaki na concert wana. C'est pour cela il fallait ba biloko nyonso ezo lobama. Fallait l'Obama. Olobelo au moins la capitale BG mandat. Ba mona ki bazaki surpris ya komona population. Oyo to kitara biso vraiment. Donc ba mona ki sécurité wana et comment qui moins limité par rapport ya concert de bon ba satanda ki pour anité ba senga ki renfort ya. Bon. Par rapport ya concert. Au moni na situation auto traverser na mboka nombre autres dans la police tam soupe na ville à Kinshasa. Public o ezaki te ba na désordre. OK. Public ba na bango normal. Au moni renfort ba senga rasu ezaki public ndenge za par exemple ya marche. Bozo ko rasu ko stopper bango te ndi ba senga renfort ya. Mais ezaki public te ke ba na agressivité moko boye bo non. Ezaki public ba pour na concert dans sens que désordre ezalati. OK. On comprend. Ezaki na sens ou. Est-ce que public a peut ba respecter qui mibeko par rapport aux alaki parce que na retourne ba question parce que yoza moko oyo moi musala no eza pembeni na kata stade des martyrs au bandé moi ko boka moi misu par-ci par-là public oyaki ko soutenir fali na concert na ye bazaki na sima mibeko to babuka ki moi mibeko par rapport à Mobulu te ya koloba Mobulu en tout cas Mobulu ezagiti. OK. Ya koloba Mobulu loba ba o basalaki Mobulu wana basalaki ngo libanda ya stade mais na kati ya stade ti ah oui ezaki sécurisé ezaki na kati ya stade ezaki non sécurisé sauf que omoni kobima na stade na butu wana eza na engouement ezalaki bato musu tango même ezala bato banda kota na porte na mone ba barrière o basali musu pena omona mina ke ayebi ke toza biso nyonso toleka malembe oza na nini na billet na maboko billet na yo po bato nyonso ezaki basimba bracelet bakangaki yango bu oza na billet na maboko mais ozo wela po kota na kati précédé ya omona fali sikoyo ezaki problème même awa même na okota c'est-à-dire que okota motindiki muninga omona ndire yo ozwa place te ndenge mo pesa ki na kobima oyo tokoloba ke étouffement soyo balobi ke batu étouffement ezaki na kati eza normal po public yo bayaki wana ezaki blague te. OK. Public yo bayaki wana ezaki vraiment blague te. Eza circonstance
oyo tokolobake ekoyaki nde toko oyo tozomona mpo nga mpe naa na certitude te olobake nombre de personnes boye bakufaki naa na certitude te ezaka oyo ezolobama ke bamosusu bazoloba 9 bamosusu balobi 11 bamosusu bakomi 15 oyo ezolobama yango me ya koloba naza na certitude vraiment te. Mais je me demande si on peut comparer les concerts de Fally pour prendre un concert où il est déjà dans le stade ou peut-être pour assister. Comparaison, on a un concert à Fally dans le stade où il est. Il faut féliciter Fally. Il faut féliciter. On peut comparer Bangote parce que au moins les cambo ya comparaison les cambo ya comparaison il y a un créé polémique makasi. Comprendre? Les cambo ya comparaison il y a un créé polémique mais il faut féliciter artiste. Pour la première fois Betty ça montre que dans un public au balingaka il y a un morning ngape na makambo nazoko zela pe ya héritier non na ozanga ngote fo nazala héritier peut voir ça la plus que même o ya Fally na oza d'accord na faire fois ça la même c'est ça baza artiste autre on a besoin na bango na soutenir ba makasi na intérêt monter ya lobake soki na boy Fally naza na mbongo moko bobie mutu moko boy non na niveau ya o na commun na professionnalisme na musala naza nango naza parmi bateau na ebisaki bateau il faut toza na stade wana et puis Fally az artiste il faut ko encourager. Voilà. S'il faut comparer Fally na musique na biso Congo o toza lelo oko tient na place ni oh na tie parmi ba grande parmi bateau yo baza ko pesa na koloba ni apesi envie na baninga mususu o baya na sima c'est-à-dire ba envie na ba musicien mususu basala ba exploit po eza na wenge baza bato ba pesa Fally posa ya musique Fally a komi lokola bango c'est-à-dire apesi oyo ba vie na ye ba pesa c'est-à-dire na niveau a komi aza parmi ba artiste oyo photo kontaka bango po abeti presque nyonso abeta Zénith abeti Olympia abeti Bercy abeti abeta ba stade de France ba stade Goutolo baté awa déjà na RDC approuvé biso que oui aza populaire. Les bat bazolo ba ke concert ango santé concert ibetami mabe spectacle ezate par rapport et ba image de tozo tala soko za kati na yebité so ba lobi ke problème ya son ezaki te ba yebisanga concert nini o ebetama na stade de Martyrs oyo et sala ba plein ya makasi pe son ezaka kitoko ba yebisanga batangela ngata concert moko po ezala même oui ezala concert a bébé Chanda o abeta na stade de Martyrs ngana kota yango ezaka na son ya kitoko te concert ya Papa Wemba même aujourd'hui oh eza stade aujourd'hui concert ya Koffi Olomide même son ezaka bien ti aujourd'hui concert ya King Kesser Mené montabanda ma stade ndenge moko aujourd'hui concert ya Jibem Piana moko na ndamu son ezaka bien te moko na ndamu oui quand ne ba Fally ba sali plainte moko na ndamu expliquer c'est-à-dire que plein tina C tant to ba C c'est-à-dire moko na ndamu ndenge moko we ranson abeta plein moko na ba image on a kuna moni ko to motambola ba internet olandi son ngo mona te so c'est-à-dire que ezan na concert moko te betama na stade au son ngo ezaka kitoko parce que soy débordé mes ali et ana makambo ya kaka ezaka bon ba singa ba ligne comme voilà touché dans bateau bazo accuser Fally que concert à Betty ndenga pesa biso na ba il faut comprendre que album na ba CD na été na ba c'est-à-dire il faut comprendre que c'est normal critique il faut ezala ezana bato nyonso te o bazaki balinga Fally bato nyonso te ba sepeli ndenge Fally ninga beta sali plein yana bato ba sepeli te oh nizana bato pe bando ozela ke Fally asala mpiaka comprendre po il faut que la vérité nyonso o bayaki na stade ezate ke baye hôtel pour Fally baye ndé pour na Fally kaka bamusu baye hôtel né piaka nini ozala preuve né omoni ba image ebima bamusu balaxi place ni ba vide ezalaki c'est-à-dire que babi bato basi balemba ki poza na bato bayaki 6 heures c'est normal c'est normal donc déjà à 10 heures net ba o ezaki ba fan na Fally ba o bazaki na ba polo penza ya Fally bango 8 heures déjà banda okotsa bango oh mais babi Fally azaka na ba fan te Fally non wana eza na ndenge na bango
omoni eza makambo kan bato baza bata boye nde ba omema ona makambo nga en tant que journaliste na oloba non eza vrai. On comprend. Fali a une organisation bon ba o basala ki marche ya Fali. Ils ba fan na it. Ekas. Baza na organisation. Et ça peut problèmeité. Ya wenge pesa indenge mo. On comprend. C'est-à-dire que ngai na ba polémique wana na besoin pena ya okena ngo troté pour na sepela na musique. Tous on a besoin d'encourager les artistes. On comprend? On a besoin d'encourager na niveau na comédie ya musala na ya TV na professionnalisme ndé nazo mema. Na cause un artiste na ngo on a sepela na musique ni mingi. Mais na ndenge ya professionnalisme na ko linga te ke na la kisa yango. Ke nazala ka mutu ya mutu bo. Po nazana batu mususu ezaki na musala nga sala batu Fali bazape o basepela na nga. Bata faire ba sepela na ngai. Vous comprenez? So na bandi da ko kabola nga mo pe na komi diminuer pe musala na ngai. Ndenge natika na niveau ya professionnalisme so ezaki na zaka pena mutu ya boyi mais et aux attentes sur na coulisse na ba sentiment na nga. Comprendre? Mais niveau ya Fali par rapport à ba frère na ye ba musicien congolais surtout ya génération na ye. Nga na sepela na concert à Fali et les gars est bien batu na moni a invité ki neti ozui ba Sam Tinto ozui Modogo Baramo ozui sommet de sommet Montana Kamenga Gibson na moni na Prince Babia azalaki wana koyemba na bango na podium esala nga bien et puis na yo mona ayeko immortaliser les sous donc à honorer sous vient na biso a Willy Longomba grand star ya Afrique c'est-à-dire ils ont ba artiste na biso mingi te toza watai toza tojali papa maman elenge mwasi mobali pona kobongisa nzoto loketo petai kotelemisa oreya papa et bongo biki ya maman. Voici maman Nicole Malonga, la patronne, avec des produits 100% bio et certifiés. Apétamine, pour avoir du volume musculaire fessieux, du muscle pour les hommes. Suppositoire Toza taille Vita Plus, grossissement des hanches et des fesses. Pommade Toza taille 100% bio, pour les seins et les mollets. Awezali Kamboya poitrine et perpendiculaire, Léo. Toza force, pour grossir la troisième jambe. Traitement de l'hémorroïde, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Cellula na cellula. Pour plus d'infos, joignez maman Nicole Malonga, la patronne, sur plus 33 60 550 23 18 sur Paris 18e. Baïbi outillage, ba bossani artisan. Baby Nabino, bah baby. Pas penser à naïe. Mais fallait quand même à penser que ça l'a bien. Comprendre? Donc il faut qu'on apprécie quand même bah initiative bah tu y a le droit na oh inga beta qui na se plane bah foula héritier. Tour de contrôle bah PC comme héritier donc dernier fils ya clan Wenge. Ton dernier fils ya Wenge. C'est par là que c'est que spectacle a fallu concerne Nyon Somamouté ça a été bien passé. Oh fallait après la critique par rapport à Batunde Bazoloba. Et là au moins le ça là qui ba ko kutango te. Et là Nyon so e salama pas batu. O salami na mutu. Critique ezanga te loko ezaka parfait zate. Na auto poser question na bi yebisanga na ba stade tout ebetama awa. Stade nini o sono ngezaka danger. Vous comprenez? O ezaka to landela na ba son ils ont beaucoup plus ya ba salle. Au moins net ba Bercy ba nini ndeto kendanga na ba spectacle ça concert nini ezaka na spectacle makasi ndé balobaka ya JB balobaka ya King Kester mené ba meilleur spectacle ya Bercy ya Zénith. Vous comprenez? Donc ils ont ba biloko oyo to machaka ba moti biso ba journaliste photo loba ngo. OK bon donc na stade de marché ko yo zela te o ka somo soki ya ndenge nini. Na yebité artiste ni so ezake son wana ozelengo eza normal ya bien. Ah c'est qu'il faut talent tam sous so ba playback té faut talent bien so ba bazalaki au stade open ba bazalaki même kutu ya ba jibo ba auto beta awa ba balelai ka son. OK on comprend. Si aujourd'hui on peut comparer les concerts où tu es au beta no ibete la biso le 29 octobre un peu de moi différence ni noko kakati yango na auto loba awa wenge balakisa biso ka ke ba koli comprendre plan au bapesaki biso balakisika biso ke bakoli mais fali alakisi biso ke oui ba eza génération au basali relève ya musique
c'est-à-dire bango bakomi ko kumbela yango. OK. Parmi bango Fali, Ferré, Héritier, bamususu pe so ba oya na babina filé so ba oya. Mais déjà na ba misato wana nga na tangelo misato wana yebi ke ba capable ya retourner sa stade. Fallait approuver biso yango. Ferré to ozela ye ndenga ye ya ye en 2023 mais déjà au beta parler du peuple au arrivé les le 10. Héritier déjà le 25 to yebi ke anniversaire à Wera. Donc on a yebi ke stade retourne na makasi. Kande babi bazo kufa boye. Te ko kufa non, o moni to kene na ba voler wana te. O moni liwa etangama pona mutu nyonso. OK. Mais elingo lo bateke mutu nyonso akufa na nzela ka ndenge ba stade bo. Po biso nyonso tozali na ba stade mais to kufite. C'est ça, c'est. Vous comprenez? C'est-à-dire que eza circonstance o salamaki o eza ke tamsusu mutu moko atrebishaki akwei bamusu alandi ale batu angouema batu wana banyati nyati baninga eza ekoza normal. Bamusu bende bazana aroza tamsusu za maladif. Mazali na posa vivre événement. Mais circonstances à côté lui on permettent étouffement à quoi il kambaki wana. Donc biso nyonso ko mona nga lelo nde na boye o moni nga santé bien. Mais nzoka tamsu na zana malade mo na souffrant nango o ezake so na komi na place à full na kokaka ngote. Et na batu musuku so mati na kata transport azoko ke étouffement net ngai net genre moto lo ngai place où étouffement ezali na kokaka ngote. OK. Déjà na concert wana nga na mi bimelaki déjà avant. OK. Tant na monde déjà nga bi awa et senga souteke nazala na bandi da ko bimanga mo malembe na boye ko makeo fallait aller kisingai lelo batu bazo pesa charge wana nyoso pas fallait abomi batu fallait sacrifier fallait boye omoni bakoye ko loba bakoye omoni tango lobi ke sacrifice poza na preuve. C'est ça vous comprendre wana ezaka na nka elobile ki sasa nde to loba kana ba langage na biso mais ya ko loba ki ko latsa mutu po ba to mona na ba concert ba Michael Jackson ba kufa o mo amna ke mutu boye kamba kya kwei po émotion o mona Michael Jackson ba tombolier bo Michael Jackson muta bomi bango bien eza émotion ya ndule c'est-à-dire nyonso eza na ba réalité nango to luka ko latsa mutu ba ninte to mona même na masolo ya bale baloba room aboma vient na biso na bandalo wana na bosani kombo na et sengo ya bimuruma chaki via gangi boye allez na émotion wana asali crise arrêt akufi soko olobaki room mutabomie kisi ya room non eza ba émotion o mutazana ngona circonstance voilà c'est-à-dire que wana tokoloba eza ba circonstance o ekutana ki place wana nde esali ke ezala bon mais to luka ko latisa ngoteke fali mutabomi bato poza na preuve abomi ndenge nini po ye abengi bino boya oyoka concert boyoki musique ni akobomo ndenge nini. C'est ça. Lelo batu malgré zolo babongo mais congolais batu baota la biso ezo circuler moi mingi na réseaux sociaux fali au sacrifier batu fali boye faut bakanga fali boye tout ça tant batu baota lokolo ba moi un mot na par rapport ya makambo et lesquels biso na kati stade de martyrs o bazu penda fardo wana ba mission na mukongo mais moto na moto na point de vue na ye. OK. Maintenant muta na point de vue na ye wana eza point de vue na bango bakoki koloba bongo mais du moins na ndenge ya réalité même soki toke na ndenge ya droiture fallait abomi batu te eza circonstance ya concert nde sali bongo oso olobi ke fallait abomi ndeni abeti masasi achubi embeli donc eza circonstance ya concert o eza ke batu mususu basupportaka eta wana te esali kaka na liwa toza ebele ndenge mo pe ko ngawo yoka ke mutu musuta mususu amoni fali bo akokange na bilamba émotion bo akoya kufi o ba ke fali abomi non eza ba émotion ndenge mutu na mutu akuta na circonstance donc wana eza ba point de vue ya batu ngala lo bakaka ke nazana droite ya oyebisa batu wana ke bolo baboyete pona fali eza point de vue na bino mais du moins na ndenge ya normal fallait abomi mutu te ezaka circonstance ya concert ndenge pe lingaka ezala ndenge pe kozala pe ke faire ndenge obeta na parler du peuple wana boyoki bakambaki ya bato bakwei to loba ke faire Alexis bato po eza langage mo ya loba déjà ke bato ba ba concert souté po faire obeta na sens ya ko soutenir FARDC a obeta sur les 19 heures na parler du peuple donc bato ba yate po bato ba okufa to yeba ndeni ni ya ko bongisaka langage ya ko inculper mutu na preuve ozana ngoti wana eza nango esprit na biso nde tozana nango ya ko kanisela bato obia fali bakisi na ye
nde bomi ndenge mo pe na vidéo wana prophète lelo ba komi ko bima bima ba prophète ba nani bazoloba te na likambo ba prophète na likambo ba prophète ngana na linga pe na makambo nzambe na linga okota ba doute na bango te yende a reprouver makambo ya lobby OK so ya lobby ke bato ba okufa approuver makambo ye bato ba okufa wana OK bon nga naza pe na tina okota makambo na bango te elo mona yebika ke fallait sepelisi biso a Betty Stade félicitations coup de chapeau OK et puis le plus important est que to luka ko impo on même ba so continue entrer na vestiaire alors mon ndenge zaki ba dégâts donc entrer à batangouement ba pandi kutu ba nini ba vitre mais to ki fallait atindi mbongo po ba bongisa ngo donc ba dégâts ou salami ezaka yete même so continue na stade au mona na mabende wana donc angouema batu li bende wana pena eza jaraboy mais et finani batu mba fini yango batu bazaki belé donc oloba neni OK BG Mandese peut de nous expliquer parce que place toza awa eza non loin na porte ya Willery ah toza rentré 22 koto esalaki moi ba dégé belé yo zalaki tozonga kinda ko mais lobi nango tango yaki ba biso ke place onde batu bakufaki na entrée ya Willery et là on niveau mais ça qui batu bakufa parce que ba bi ke porte ko yaki okutaki porte yango ya kobukana ouais expliquer biso non porte ya Willery wana déjà le même jour non le samedi nango porte wana so tali ezanga mikuseti déjà samedi bakoma ko bakisa ikoma milai OK donc angouema batu esalaki na entrée wana ba porte bukanaki ndo moni wana kutu musu ba soudan opeka na tongo awa donc c'est ça ba bongisa déjà fallait pena sala musala na porte ya Willery comment se fait-il population ya batu oyo bakotaki na stade bazalaka na deux portes misala esala na stade OK bazo bongisa stade so koti omona bazo tia bakiti so tel na ngambo kuna déjà ba tia bakiti bakomi pena basala ngo forme ya stade bakomi stade des martyrs misala esalama so eza ke ba kondita msu ya stade baza ko permettre que biloko wana esalama parce que toi kaka na cadre ya Congo poso ba boye koma boye mais du moins bazo permettre francophonie pe esalama kala mingi te na stade donc misala esalama côté kuna place ba salama ma francophonie et puis ba so tourner boye ko mo pe kuna bazo tonga ba tonga ba sala ba tennis ya basket pardon donc ça des autres misala esalama na kati OK misala pe esalama. Merci beaucoup BG Manda. Donc tu as qui en a pour toujours derrière l'actualité. Bobi stade des martyrs en yango donc place oyo makambo ezaki sombele suka na bisanga babi bape balobani ozongi si opesi donc stade des martyrs le 29 octobre on des akinde awa bisika bato bayaki ko sepele longo na artiste na bango fali pour pas malgré et comment qui y a moi mawa ya moi pas si mais on n'a pas les choix BG Manda lelo soki héritier watana belelo a robeti la biso na stade 007 Gogantoto ya Tembe. Est-ce que ba makambo aboye et ko reprendre l'issue par rapport ya organisation ya ba concert na biso ya kata Kishaville ya Kishasa. Biloko aboye faut koma rapé. Omoni tozana ba star photo ngai e pa na nga don mamu na mabete za faut relaxer que tozana ba dimension ba star tozana bango na mboka. To mema ngo na ba vola mabete. Il faut encourager à bango dans le sens que il y a relaxer dimension ba artiste tout ça na bango ba grandeur na bango vous comprenez et là où ça n'est pas fallu je crois que organisation ba olinga ba beta concert ya héritier ba oluka ke ba matisa ba sala organisation plus que ya fallu pour que biloko yo ataso elinge koma et arriver pour le banga na bango non banga parce que affaire à martyr ouais sali moi batu moi somme on a ko banga parce que biso nyoso tozaki na kata net ko banga ndeni martyr wana meti to koma enda ko to kumisa nzambe par rapport to kaki ke ba mort na sima na biso batu batikali ba et là on a auto expliquer biso nyoso to kota bas ezalo wana ti bato bakufa na tango match beta mara a OK tango match beta mara o RDC o beta so na mboka ni hôtel bo stade plein mais bato bakufa te poani et dépend de quand ndebo obimela bato musu akoza match komo ke na suka abandi ko mibimela ne malema bato musu eza ke oui ba ozela nete bato musu bando ozela ke ba monde ba vivre événement nyonso tina suka loko tellement bato nyonso bando ozela ka bazela ngoti na suka ana batela ipe belé voilà vous comprenez donc eza ba biloko oyo
tokopekisa bato te mais esengaki baorganisateur baluka ko matisa neti ya héritier ndenge ezoya baluka ko matisa organisation na bango ezala plus que oyo esalami ya Fally. Aujourd'hui si tu veux placer Fally Ipupa na ba génération parce que tu vois qui ma génération et rien qui a autant na génération comme te Fally a prouvé que 5e génération est bandite. Ah 5e génération des Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Héritier, tant que tu quittes, bon, nga pour le moment, nga pas dans ce qu'on a comme ndima, ba génération, vous bêtez dans ba stade pour le mimi qui peut le quitter. Il y a solo, fallait. Au moins le roi fallait bêti boy. Héritier peut s'annoncer. Un petit. Faire déjà s'annoncer qui en 2023. Tant que bêta boy, ba autour bo tchaka pe minoko. Boy pe bo bêti nan. Malgré bakulu tu na bango baboya ki lisola ya génération. Te wana omoni mama ba ki 5e génération. Omoni eloko wana na lobango na beta même lisolo nango ke wengeza normal faut baboya parce que bango pe zaiko eboyaka bango. OK. On comprend? Wengeza iko eboyaka bango. Oyebi ba biloko eza ba conseil eyikisi e image. Yo kanisa kani guerre à génération. Ah bon. Akas. Wenge balobi nini ke biso ne dozana zaiko ebeta biso to ya clôturer. Mais wenge mona makamna ngo. Ya solo. Wenge tango zaiko ebeti botango esilisi. Wenge ba elela fwanfu. Eyikisi e image. Ti ya ko sala ke wenge ba ko kutana lisusu. Nde ba beta zaiko. Comprendre? Ça guerre à génération. Ils ont guerre à génération. Ils ont normal. N'engue wenge zo boya ba Fally na ba faire ki ba 5e génération. Ils ont normal. Mais si koyo bango bato bazolo obiso to lobela ki 5e génération. Ba prouver biso ki ba 5e génération. Bref année Fally Alexis biso ki oui 5e génération. Fally déjà il a prouvé. Il a dépassé les bords. Voilà. A commis déjà. A prouvé biso ki à sa 5e génération. À s'imposer. Hérité tangoya a beti Alexis biso ki 5e génération. Faire tangoya a beti 5e automatiquement vous sentir que génération mobimbasko efongwami. OK, merci beaucoup. Pour la génération ba 4e génération na toloba ba 4e génération mais papa wemba batikela bango tanta. Vous sentez vina que 4 points carrés. Ozu koto Koffi Olomide, papa wemba Wenge Jibe Nawera bakanga na 4 points cardinaux. Tie osala ke Félix Oise ko compliqué bango fongola brèche ta koti na 4. Ami koti 5e. Comprendre? Donc faut qu'on dise artiste na biso. So replacer Félix Oise ko placer na baza 4e génération. OK. Baza 4e bon la génération mona ba wengeti. Donc numéro 1. Na ndenge ya ko banda musique te mais na ndenge ya succès. Génération wenge. OK. Parce qu'il fallait aller na code de déverrouillage. A fongoli. Baza ya na clé na yi. Hérité par ya fongola oya yesko ya. Mais fongolité hérité. Mais essentiel aux en clé. Fally nde sa fongola Alexis ki oya nga. Biso atambo na clé. Na lo lendo kutu. Ya lo kaneti wana jeep
otamboli nanga bi wana jeep nanga po ngamo muna tamboli nango. C'est ça. Siko héritier na faire ba na clé maintenant ba tamboli na mutuka ti. C'est ça les problèmes. Il faut pas prouver siko que car wana eza yo otamboli nango beti nango tout. Donc faut pas beta stade. Ba la c'est clé nanga yango. Donc fallait tiki défi alors. Oh, mais eza logo oyo nga na loba ke. Pourquoi na pesi na bi que oui, na remercier. Pourquoi? Parce que à défendre Oyazali. OK. Eza facile. Au moins stade de martyr. Eza facilité to ko loba ke batu ba ye ofele. Mais pour batu ba yaka concert. Au moins eza na artiste de là à côté à bête en plein air. Au moins on a des personnes ba yaka. C'est-à-dire que pour batu ba ya fo eza na ke batu ba lingaka yo. Na batu ba linga côté. Ti bazoya na biso tout yaka ba concert. À l'époque tant na tango wana ya guerre wenye na JB na za muta JB. Ah BCBG. Yango mona na kota concert à JB. Ya we parce qu'on a hôtel ndenge we ka sala pia kanzo ata na ya hôtel concert na otondi sela yi. Ne batu ya ko baxela. Ndenge ya batu ya fali pe ndenge batu bayaki. Donc ya héritier pe siko ezala bongo. Ba wario na ba batu siko ba wario ba siko total ndenge héritier ndenge ba spirit tout ça ba roya. Tokotala bango. Depuis batasser le jour wana bayaki. Ya c'est le obige Joana za musique mais en tout cas ba continuer à mo ba sala bien. C'est le oso batika ki. Poutine ngana oyebisa yo omoni musique ngala lobaka musicien na minimizaka été. C'est le biso to mone ke oui so ameka ki bokeba artiste ba minimizaka to ebite makamuni azali nango na nzoto. Mais to ke pe pa tozonga pa BG Manda c'est le ça fait longtemps za na orchestre té. Tika makambo wana za artiste ayebani to ayebani te. Ayebani ga pona mamna ko sa mi. Yoka ndelo na to loba nona bi yoka si batu nyonso ba yaki apo ba sepela musique afali. Vous comprenez? Batu nyonso ba yaki na stade de Mateza pour ba sepela musique afaliti. Ndenge mo pe ngeza na batasele yo. Po batasele yo za peke ndenga zana na ba billet na tekaki. C'est-à-dire bolinga bo comprendre mna ke oui, ba artiste bazali. Mais faute mo nde ya futaki bon. Omoni biloko na linga okota na biloko wana te po so totali pe na bien. C'est le pe ba diabolisaki. Ba betaki ka 12. Mais et na onga normal. Et que na onga na ndenga normal que il fallait pas n'en fallait bêta événement ni na yemoko. Ndenge mo pe mukula héritier abeta yemoko tout le monde va déranger. C'est pas au bien les 25 azana bino na unikat. Te wana déjà na moni le roi s'est raté déjà na ouais ya fali soit celle on a héritier comme le roi neti mutema mabe donc faut longolongo ka. Merci beaucoup. Mais il faut encourager Poutine coup de chapeau artiste Mboka. C'est bon. Ngana sepene oza mobali mungala pena za rabongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup BG Manda to comme il a fait déjà kosuka na suka émission na biso mona na bato so balanda ki yo surtout na pesi bato nyonso balinga Afrique Elengi Télévision Mike Lokamba masa na pesi mbote. Yo ebi toujours courage en tout cas félicitations na pesi bato to balinga BG Manda mbote. Hein Jean-Flix basasa basana dans tel héritier testamentaire peu légendaire. Hein na pesi depuis Mikila Poto Kams Kamena yo ebi jos ba fois la mobile ya pembe moi si ya pembe bébé ya pembe hein Anila na Belengo batuto balinga vena ngai Taïs intime le grand mon père ouais hein yo na héritier vous qui na pesi bino escalier souka na pesi bino mbote mes condoléances na docteur Rick Masena Moussaï la fierté de Kitambo Musisa bana lukunga na pesi yo mbote batuto balinga BG Manda ba mbote na bino na chebino tout mbote match ya kitoko. Ok, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre émission. Donc, on a plein de stades de martyrs. Il fallait abonder le 29 octobre. Donc, abonnez-vous massivement sur notre chaîne d'actualité Afrique Elengi Télévision. D'ailleurs, on a pour information, surtout avec votre servante Gloria Bongonda, la donne de la presse. Et merci à mon caméraman Richard Tessa, l'image digitale. Richard Tessa, garçon mignon. Ingaï, niveau la coupe na yo ceux qui n'ont joli qui t'aura au moyen temps ce que ça lox ou bien eza nini mèche ou bien nini. Merci beaucoup, merci encore à archevêque Mike Lokamba depuis quelque part. Merci à tout le frère de Gloria Bongonda, Patou Mobeza, Pater Obana Kotoyo, Congo Uni toujours, Maître Kazi, son éminence, Maître Kazi, groupe Kazi. Merci à Pauline Ngengola Cadette, la maman d'Adriana. Merci à tout le monde, restez scotchés, branchés comme d'habitude. À la prochaine numéro, je vous aime, bisous, bye. Archevêque,
Oh chérie kake aneka moto nyonso. Oh chérie kake aneka moto nyonso. Oh chérie kake koleka moto. Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.